Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, 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 salut, 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 bonsoir. Bonsoir, bah bonjour, bah bonsoir. Na balandignon soya BBC, Mpoi TV, bah bonjour. Et qu'on dépendre quand na air beaucoup yamba vidéo na biso na banda kuna bino la grande famille. J'espère que non vous allez bien. Na ba toujours que non la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimer partager, ceux qui zamba la liboso s'abonner, kozala vraiment na douter, s'abonner vraiment au kozala l'aise. Voilà, famille Libota toujours. Bah shalom, shalom, shalom. Shalom na famille Libota, shalom, shalom. Bah yangai, shalom vraiment bandeko. Focus toujours, bon matilanga toujours bah focus, bon matilanga bah focus et ça toujours bien. Voilà. La grande famille, je vous dis non, 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 non. Hey! Merci na bande konyoso o baza ko pesa biso confiance. Merci na bande konyoso oyo vraiment baza ko considérer biso na musala tozo sala. Merci na bande konyoso o baza ko komela biso na ba ope baza ko benga. Vraiment bande ko nzambe nanga amonelanga bino, nzambe nanga abatelelanga bino surtout na mois oyo ya juin. Vraiment mois ya juin bande ko boza la distraité. Mois ya juin eza vraiment mabe makasi. Mois ya juin eza mois moko vraiment Boté les makana ba prière famille Libota bandeko nyonso balandaka BBC wana eza juste ka message bandeko boza la distraité na mois ya juin oyo mois ya juin eza vraiment bien te voilà bref voilà bandeko toye po na lisolo encore toye po to sala mois analyse muke na film na biso ya Spiritas oyezo leka na Bellevue TV bandeko lelo totala ki 13e épisode na lobaki ke non na bandosa la chaque épisode na bandosa la ngota mois analyse muke po toke na ngone ti promotion ya ba film na biso ou encore ya ba série oyo Bellevue azokoti c'est la biso vraiment po to savourer ngo biso mon côté alors c'est mieux pe to ça la kango ba analyse de bouche à l'oreille batu ba kosa nini ba kokima mbango na Bellevue TV kosa nini ko kende kota la film kitoko oyo Bellevue a komela ki biso vraiment bandeko nazo zanga vraiment maluba bo comprendre nga nazo zanga vraiment maluba na komi na suka ya koloba keno na suka ya réflexion nango encore na suka ya mayele nanga parce que niveau Bellevue azo mema biso bandeko na loba toujours keno nazo zwana no ki fanatisme na tie mupanzi nazo vraiment ki sensa ki bo moto na tie wana na bino Bellevue c'est une femme à féliciter donc à chaque tableau bino bokanisa ke no tableau oyo kende boye mena tableau à chaque tableau likambo botama à chaque tableau likambo botama bandeko to féliciter Bellevue parce que bandeko amemi biso worlds Bellevue amemi biso worlds webi ke no bandeko na sana nu kishishishi muke na ebandeli ya film ya série na biso Spiritas na bona ki yango supe nini plus ba épisode des autres qui ne plus pe niveau Bellevue azo mema biso non lo bakutu ke non esilaté film esilaté po non bandeko non il faut tout ça lango vraiment promotion kozala vraiment famille Libota eza goût kozala famille Libota eza lengi kozala famille Libota bandeko non totika pe air moko polémique mais air moko pe focus bandeko vous savez quoi lelo totali 13e épisode 13e épisode ezaya maman Hélène ba félicitations à maman Hélène eza maman Hélène Dacosta noko dako non na film oyo noko dako te noko dako lobi Vignette pe sa partie na ye apé sa partie na ye apesa epe parti na ye nzambe nanga noko dako non ba bisou esika ozali vraiment
bandeko to féliciter nano franchement to féliciter nano maman Marie-Hélène akenango kitoko aleli donc au monde penza on dirait ya solo maman Marie-Hélène aleli maya misozo tala boezo tanga miyoezo tanga okena dacosta boe dacosta tellement makambo elekeli kilo dacosta bendi nanu nani abendi cravate mulunge leki a comprendre makambo ezande nini awa abendi nanu cravate botala kaka nanu événement wana inspiration nyonso des inspirations koloba ke non la personne a koti na personnage noko dakoko atelemi mulunge leki likambo leki kilo abendi nanu cravate te Maman Marie-Hélène kuna pe na ngambu na ye azolela somo abengani vini na limbiso me bima to kesiko na tableau ya Bellevue TV ya beso ki Bellevue TV ya Poutine ye moko tango dacosta ye ko landa vini apese parti na ye sabomi mutu na ko boma mutu wana sa zwi ba biloko ebele apese pe parti bandeko non film o bandeko bo partager yango massivement netinga yao na partager yango fort bo tindela baleki na biso bandeko na biso baza na bakinshasa wana bo tindela bango bandeko bo partager Bellevue na tableau na ye ayebaki na ye te makambo ya vini ayebaki na ye te azwi pe ba insulte et pas nani azwi pe maloba mabe pas dacosta parce que dacosta pour lui ayebaki akanisaki pe ke non Bellevue ayebi makambo ya mobali na ye asalaka Bellevue yangani ayebaki na ye te donc à apprendre yango kaka pona dacosta tangu dacosta ye kolanda vini mais non bandeko ata vini des films oyo ya crime de la noblesse na spiritas oyo vini asukisi biso nani mitema mais to féliciter vini parce que surtout lisusu oyo ya spiritas akoti na personnage na niveau moko ya koloba keno awa ese bebi kaka donc to épargner artiste moko te na film oyo ya spiritas bango tout bake nango likolo world Mama Milo muto ba trouble Mama Milo ko a trouble yaya na ye mama ani na niveau moko pas comme possible donc muto ba incompréhension azomi mama kamune na ndenge na ye mais Nathalie nanu na suka na épisode na tableau ya suka lorsque Bellevue azongi pa na bango a informé bango likambo bango muneno ya uti ko azaki na donc likambo oyo bane ko leka na kati ya ndaku na ye Mama Milo na mwana na ye baseni ti ba pusani babanjo banga ye bembe babanjo banga nani Bellevue tela sikoyo dio ya mama Ani na Milo donc sur le champ baboti situation baboti problème mususu kaka wana Mama Milo na nani na mama Ani abanjo gangila yaya leki na ye donc otala bozo eza ba inspiration ya ndenge nini oyo franchement soki bazo finga Bellevue tondima ba finga Bellevue parce que ate azana eloko nzambe azana eloko babamba libanga kana ne eloko o eseteli franchement bandeko ba movie oyo Bellevue azo beta non il faut babambe kama mabanga il faut penza babambe mabanga po ba neutraliser azanga kozwa ba inspiration wana franchement otali vini alobi donc pour na vini avandi kimia azangi eloko koloba ni epa ya dacosta atunika dacosta tu as parlé avec maman donc azaki déjà donc azesusu na makasi na nzoto te Poutine ye moko lobi na kobeta yo vini a déposé fongo eli Poutine qui ozwa valise a mibimela franchement bandeko na seki mais tout ke nango siko na conseil
Ce qui n'a pas belle vie, et pas Poutine. Poutine aza mwana oyo akoli na katia na l'église. Laissons moko eza wana bandeko. Lorsque akoti na katia libala, mobala azoboya ko sa nini? Azoboya ko akende atiki akende l'église. Comme pour dire que ponanga na kyo lo bakeno ozala muto sali ba 10 ans l'église. Ce que l'union s'engager tuna nzambe po Poutine asalaki shomoko ya mabe or ye aza muto auti na église aza mwana ya etonga aza mwana oyo akoli na makolo ya basali ya nzambe ameritaki eloko wana te akende kobala mutu moko boya kokende kolukaka bibembe parce que vini ayaki kobala nani belle-fille lorsque asa koti na ba maison. Soki tobi to kende Poutine kuta zakine na lokoso te. Po yebisi vini. Ngane na zabwe na za mwasi o na za na lokoso te ya koloba ke non na vantaro na lingaka via boye non. Ozalaka nango te to fanda. Lelo kutu 13e épisode awa tomoni nani te keni te na solo na kuna soki ya solo na nzoto wana to ebite soki e osukele ndenge nini na film ango oyoyo. Bref, conseil ezokende mingi na ba jeune garçon que nani conseil ezokende mingi na ba jeune fille. Ba jeune garçon oyo lelo bandeko soki olobi totala lelo bandeko bana ya ba 1980 bana mwana pesa ba 28 à 29 ans au monde déjà na balar hein au monde pesa na balar bandeko mais on comprendre te alors il faut qu'on y ait ba source mobali nyonso okutana na ye na nzela azo pesa ka ba mbongo ya ba niveau wana ba mbongo ya ba niveau wana bana basi ba milengela ba papa na kala na baza ba papa moko baza bien te po papa Serge de muto bebisi vini so to bito kende na tableau sikoyo ya papa Serge kuna ndenge Sylvie yepe ndenge mama Marie abikisi kuna koko na ye donc film oyo Bellevue azobota toujours ba problème na kati ya tableau moko ezobotama qui pouvait savoir que non Sylvie ndenge akene konani kosala ki muto musala kuna pa papa Serge nga kutu Sylvie lobi penza apiaki nga kanda tangu mama Marie na papa nani papa ibutu bazo bise que non longwa kende azotinga mapona $300 wana. Est-ce que to ngeto yeba que non tala kaka film ngo ndenge bando okende to solo na bandeko. Est-ce que tu vas dire que s'attendre à ta que non ma Marie wana a la peut-être koko ya Sylvie yenda bota papa Sylvie bota ba niveau Bellevue a o mema biso bota ba niveau pourquoi pas bambe mabanga mais non Poutine andima mabango babambaka franchement andima yango tala niveau donc maman Marie aza koko ya Sylvie papa na ye akufa kala yo zaki tirbo donc ye Sylvie abiki pona maman Marie po maman Marie wana soki ka ezaki ke no Sylvie azaki ya likambuka ya kotunaka oyo bandeko ya kotunaka so maman Marie atunaki Sylvie te soki maman Marie atunaki Sylvie te ok lisusu kuna pa étoile pe abomba Sylvie akoloba keno ba famille ya papa na ye bazalaka te bango nyonso bakufa tala ba situation Bellevue azomemelaka biso tala makambo Sylvie nani Poutine azomemelaka biso donc na ngambo ya étoile lisusu kuna ya yebisa mwana na ye Sylvie keno famille ya papa na ye bazalaka te bakufa bango nyonso mais tala kuna ke ko découvrir koko oyo abotela papa na ye botala makambo. Hey, Bellevue asisinga mayele. Bandeko, Bellevue asisinga mayele. Nazotala ba série, nazotala ba film, ya ba artiste comédien mususu ya ba congolais awa mais non. Na omona ta moko taza pembe ya Bellevue. Il faut na lobango sans flatterie. Sans flatterie na lobango ya solo. Donc ozotala film boyo vandi, botika na qu'est-ce que c'est?
Sylvie pe kuna poiti isusu mama na ye yo yebisa ngai keno bandeko papa na ngai nyonso bakufa akomi obeta misu zoka ye mutu atambola nde na libala na ye bakuta ye afaga deli na mobali mosusu mais pas Sylvie ayebisa Sylvie keno akuta papa ne bevi tika osala na biso boye ko tika osakana na biso boye pardon non ibutu pe kuna lobi azwa kaka ibutu alobi azwa ayebisi papa Serge alobi kandengo lobi zwa kaka mari azwa mari yesu kozala famille botago papa Serge ayebisi mama Marie alobi keno soki mwana na monani te na okota no na ndako dio ya mama Marie pe na ibutu bandoki mosusu bakwana mibale sape ibutu alobi papa zwa kaka Marie kota na ya eza te mama Marie atali ibutu bandeko molimbisanga pardon naza place mosusu te naseka bevi non hey pardon namoni te okoma na cheville ya bevi jaja bitumba bevi baza na raison kobundisa bevi yo d'accord pe noko d'accord kuna noko d'accord bipesanga par na ngai c'est-à-dire que no yo bomi mutu te c'est-à-dire vie obongi déjà pesanga pe par na ngai pe na dondo franchement la grande famille beau aimer vidéo beau partager beau matselanga ba focus film oyo non il y a de quoi féliciter Poutine. Il y a de quoi à féliciter Poutine parce que non. Donc, as film eza limite tableau moko eza limité. Te na kati ya tableau moko bazobota isusu makambu na tableau wana. Bo comprendre likambo. Donc na tableau moko bino bokadisi ke no bakosamba eloko moko kaka o peut-être ka ndenge to mona ki ke no nani Maman Marie Hélène azobengana nani oyo azobengana Vini. D'accord, ça kuna ya vandi ki diwa ayebi makambo ango te siko bazobengana Vini pona nini ayebi makambo te ayebi ne makambo te. Donc sur les champs likamususu ebotami wana ya kono ba informer siko d'accord ça keno ya na yo boye c'est vrai l'unique sœur mwana mama na ye mwana bango asuka Alex akei o abane ko swana na ye tout le temps bandeko boyebi famille moko ezalaka ta bozo benda neza bien bomona naka ke ya muntu akufa esala mabe eza bien bovandika na ndako ne bozalaka na bozo swana ye bobunda ya me bozo monana ya kokufa te dakosa lakisi eloko wana motema alakisi bolingo wana parce que hier azaki na responsabilité ya kotala kaka Alex ya ko vérifier Alex ya ko contrôler Alex. Marie Hélène abeta bord moko alobi ayebisi Alex alobi ke non moi c'est le kamulai te moi c'est soki aleki mulai aotula baobala ete Marie yo bongo na Alex aza 1m86 bandeko. Donc elle est lancée cette dame aza mulai Alex. Franchement bandeko toseki tosepeli mais eza leçon vraiment na filmer oyo to bavarder toseki tosali commentaire à filmer ndenge ezokende mais leçon moko eza na kati oyo il faut to tenir il faut to retenir plutôt il faut to retenir et puis to partager to pesa ba conseil na baleki o bazana pressé à vie bandeko ya mibali o bazana pressé à vie amoni ke no wana azokumba jeep wana za bien wana za na ndako ya étage aki kokota maison. Alors nalobaka toujours que no ba film ya belle vie eza ba film moko oyo eza ba histoire vraie ya koloba ke non c'est donc eza ba histoire vraie ya koloba ke non ndezo se passer na ba Congo na biso na ba Kinshasa wana. Alors c'est mieux na ba film boy tobele la ka déjà ba leki bana o bazoya lobi awa tala mondango botala tala nani Vini place à Suki
ou encore tango okende kosenga oke okota na ndako nganga tala ba devoir ba kosenga yo ba kopesa yo tala ba devoir oke kolala na bibembe ce qui n'est pas normal. Donc Belleville nenga zawana ye fois que ne koleka na délivrance Belleville nenga zawana fois que ne koleka na délivrance tala maman millionnaire ba okimena mwana na ye boyoka goût famille Libota focus toujours vraiment. C'est au moins ça bandeko basi botika pe lokoso eza bien té. Alors bravo penza na ba artiste nyonso ba jouer na Spiritas, vraiment rien à dire. Ba kenango kitoko makasi. Franchement bandeko to partager pour na ba vie film eza vraiment kitoko. Eza vraiment bien. Alors, tokutani prochainement, déco focus toujours comme d'habitude. Beau aimer, beau partager. Numéro na biso a toujours. On a besoin que benga maman BBC. Benga et que ça a toujours biso bien. Film oyo bandeko, je vous dis non. Les choses à ma kasi na kati. Deko na bango ya moi si comportement na ye vinia bandeko gâté donc azaki na nini na kati ba mama banga donc et ça kana ba leçon moko boye o ezo ya somo. Mokile komi na somo, mokile epesi somo. Alors il faut si koko ye kola kisabano bazo ya lobby po baza déjà na somo ya koloba keno makambo mo ezala kaboye na kede koluka banganga te. Ah oui parce que ça makambo ko baloba kango te. Ba film boye de quoi Belleville so pesa ezambala moko ba leçon ya ko pesa bano bazo bota mabaleki na biso vie après ça bien te. Alors, bref, vraiment, félicitations vraiment, bandeko, tout maximiser, j'aime et ça toujours bien. Tokutani, prochainement. Bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.